Merci Nabino Nyoso oyo bosomba fidélité pour la kolanda émission tout le Belamboka Congo na yango bande ko balandi émission tout le Belamboka Congo la pesi bino mbote seka nyonso ezwami bino petika ete kimia nzombe tata eingela o mabota mabino bande ko balandi ya Océan du Congo, vraiment, mbote mingi la biloba sopenza, penzambe ya lola asembola liboko la yela tout et chacun, na musala pe kitoko bilope bozali ko sala pamba te, bande ko vraiment na moni bozali vraiment ko s'abonner, ba oyo pe na ba s'abonner te, en tout cas, bo la ekele bango be émission, bo partager po ete bo yebisa bango ba s'abonner na chaîne na bango moko, ya vérité chaîne na bango oyo e bukela ka bango lokota te chaîne na bango oyo ekitaka penza la mai po na kozola bango ba information kasi tokoki kopekisa opinion ya moto na moto te ye amisala pe amiyeba eloko nini azali nango posa kasi ya makasi awa na esika oyo tosensibilizaka to analysaka ezalaka kaka mpona yo congolais oprendre conscience na makambo oyo tozali koyebisa o ndeko na ngai oprendre conscience tobunde tumba po ete tozwa indépendance na biso nde tala ntina ya Océan de la presse azalaka tango loso liboso la bino ezalaka penza pona kaka yo congolais otelema olongola ba divergence olongola ba discours ya balabala olongola kotala tala kasi ngai ndeko na yo na bundaka penza pona koya komemela yo oyo ezali rien que la vérité oyo okoyoka yango ata na monoko ya Kabila te ya Félix te ni na bayini ya ekolo Congo ni na leta moyini leta asaseka sokoyoka ngo epai na ngai pamba te ngai nazali koya bobele kopikoela yo pe kolongola ombendo po ete yo otelema obunde tumba. Merci encore une fois vraiment na bande ko nyonso penza o bobenga kinga bozali bongo ebele o penza ti téléphone mo katani tozali bobele na bino na rataki be émission bande ko mususu bolimbisi ezalaki pona masoloka kala ba imboka nde téléphone ekatana ki bozwa kinga te ndenge moko lobi mamoso ya yo kuma kapelo lolendo la zaka lolendo tendeko soki ezalaka pona lolendo mbe lobi nga pela kina ko kata dans selongo la première dame po ete lobi bango bazaki na teke kasi lokola ezalaka pasi ya Congo talanga la ki pongela molili bande ko balandi ya mouvement to kotela mama ya likambo po ete lelo Océan azali bobele kokelo kokundela bino makambo batali nkita ya ekolo Congo. Tozali kosola pona nkita ekolo Congo pona nini? Pona telisa oke mwana mboka Congo ya solo déplacement ko kozala utile. Mena nkita la yo tokoki ko bima libanda ya mboka lolengo to ali ko bima te. Po tokoki kokelo kondima kozalaka confiné na bikolo mesusu te. Lolenge lelo bande ko la biso bali confiné na Angola presque une année. O Lorenzo za kolinga apesa bato ba vaccin nanko pour la bambongo bango balé aboma bato ba vaccin G5 o ezali ya contrôle ya moto kasi ya lobi ya kofungola te andi ba vaccin pona nini ba vaccin na pe ba Congo mani ba kozwa yango pamba te azali kokima ekolo na yenza lezali kasi yango na lobi to ezali kolobela makambo etali nkita po mona ete Congo mani akoki kokende na mboka ba paya te ba confiner plutôt ba payande ba koyoka posa na yo pe ko bala basi ba biso po ete ba yeba ete soki la bali mwasi otondo lingi mobali ya congolais ezali bongo na zui richesse yango no moni etumbala ngai penza ya kolobela nkita ye ekolo Congo po epesa biso kanda totala pourquoi toza ko revendiquer ba droit na biso yambo pe to kotela mama ya likambo la biso esengela pesa équipe technique mbote wala penza na pesi mon réalisateur Judeka wazali ko réaliser be mission bande kolanga na uté ko beta mbela na yebisi bino ete tango to kufeli bande kolanga bosunga kabiso ya solo bona passe kasi soko pesi réalisateur penza ya Océan du Congo ya moto yo lingaka moi $50 pour asomba moi fulolo pour atia na matanga ekokute yo lokote ndeko langai ekokute yo penze lokote total saka bolingo la biso pamba te oya ke to komona ele susute bokabone oyo ezali ya pasi e alita ke mobemba kozonga ki alinde to bungisi mama yake kasi bamona peke ndeko asalaka ata kotoka la salaire te yango tolelaka pala bilo bandeko la biso bosunga ka biso po ete tosalaka mosala pamba te Océan du Congo na baye bazalaka la salaire te basalaka mosala o bénévolat pona kosunga ba risque nyoso bazwaka ekokima mbango ekokanyela bango ya bénévolat bongo ata na liwa tokoki komona moto malamu te ebembe kokunda mabongo lobi bilo moko boyebi ete toza kokele kotika bibembe kasi ndeko yo ozaki na posa ya koyede biso lelo soki okutani na libako ya kolanda biso ekozala bongo malamu pamba te ebembe ekokende bongo na malita lobi. Merci bandeko balandi wana penza na pese matondo mingi na JDK pe ba condoléances ekomela bango libota mobimba to alina bango penza ensemble
tozakaka kolela ndenge to mesala kolela ya kola libota wana. Merci encore une fois na notre coordonnateur d'Acosta Mondele El Campo, Dieu ne m'a jamais mona mobala lela nzambe lokola maya komela. Merci na Pape Dieu, directeur à recherche stratégique bande kolanga obolukaka Pape Dieu yona bomona ki to tchela kibino moi répétition bazaki nango en live to tcheki on océan du Congo mais to kozwa pe musique ba bitaki bongo le 19 malgré ba condition ya mboka ba adoraki kaka nzambe pambate yende sengeli ba adorer donc awi pa la biso ezalaka lo sambo dans lo sambo. Merci encore une fois na pareil émission babiso Pape Dieu azaka bongo directeur à recherche stratégique na Banzi Boyebi. Merci bongo na pareil émission babiso ezali bongo pasteur Didier Lompinga sango mokonzi la gloire mobimba penza nzambe alola abatela bilo pambate ba uti ko bima bongo na bajani ya kafu Nzambe alula sembola liboko na ye. Merci encore une fois la mon ami de tous les temps Dieu lo se sikazali Nzambe alula batela ye. Merci na yo kabu ya l'homme puissant pambate moto azakaka moto akoko Nzambe te wana tozali elongo équipe technique mobimba pe na bino batu bolinga biso to tombeli bino penza ba festivité oyo eleka malamu kasi bandeko boboka kamiso na Congo pambate awa yali melio na melio toko te la mama ya likambola ngai isako qui l'a me plus 49 bokela lokone femme peccato bandeko la ngai nazali koloba makambo la passe la motema bolandanga malamu. Merci na bilo pela bozoki pe temps ya kolanda pour la moni plus de 6000 malgré nous sommes 7000 toza ko matakaka mais biso no tozo consommer mais quand même merci na 6600 au botalaki na yebi ke bokotala lesusu bola ike pambate ezali makambo ya motuya ezali makambo yo congolais okoma yango atako koma tango so ebele ba yebi yango te bozo kakaina bike bokomaka po botangisa kango pe bana botangisa kango pe ba mabota boyebisa bango richesse on azopesa déjà ezali cours kotalisa mutu mboka na yelo lengeni etambola kala nkita metala ndenge mboka ezali. Bande ko balandila sa ko la kita yi ekolo Congo tozali ko sola mokolo mwa lelo ngai na bino na émission la biso tolobela mboka Congo yali to kolobela Congo et siko to analyser que siko ya éveil patriotique éveil à conscience ndeko landanga na bokebi soko za la ta ko zo papier to ke ina na Kigali bande ko langai oyo ezali pays de collines pays de 1000 collines na centre ville nango bandeko projet ya kotonga Kigali ezaki la 2010 bazui projet wana balobi batonga Kigali bakei babandi kolongola bato la bazando bazotinda bango na bisika mususu ezalaki kolela la mboka pamba te bamesalaki mais projet na bango wana ezalaki nini balobaki bakosala yango 10 ans donc bako concrétiser yango la 2020 bazwaki likanisi wana balobi batonga ville na bango batonga centre ville na bango ekoma Singapour d'Afrique on a likanisi ya ba Rwandais mais baaki lelo côté mais ba ekotala ete ba ne toko la bango ezali République démocratique du Congo na 2020 bande ko ba concrétiser avant que 2020 balaki déjà qu'on s'est concrétisé na 2020 accomplissement 10 ans après lelo cité de 1000 collines Kigali ezali lelo Singapour d'Afrique Kigali ezali bongo ville o ezali na bopeto koleka bafrika tout ya meindo koleka bafrika tout na baksena ya mendele ko wa baposo mendele pambate babengi yango balobi la ville la plus propre d'Afrique et tongami na minerai ya Congo kabila la moto ya mboka bango bako boma bako tokola bako tonga mais na Congo projet à 5 chantiers ya kabila ya boutissa de l'autre côté batia ba panneau bipai na bipai à démolir ba minda oyo banaye kongengisa biso kapela wana nyonso victoire wana nyonso eyakala ba minda lango l'époque ya Mobutu dictateur
soko koleka la baminda ya balabala bwe e kongenga yalaka bipai la bipai. Mais pour na 5 chantiers ba pikola ka baminda wana toko tuna boko pikola ni balingi ba élargir ba balabala o tilelo balabala kapila na moni bisika ba élargir ta université wana o etangisa bango ebimisa ba konzi balabala wana na moni bisika ba élargir yango te libelo lenge zalaki ba tia bobele ba goudron balongoli baminda inso o ezalaki kongengisa biso po batika biso la molili ba pikola Kinshasa ekoma ba mabulu o bomoni inondation projet ya Hippolyte Kanamba alias Joseph Kabila la 5 chantiers et ça accomplissa te mbongo ya 5 chantiers ebima ekenda wapi projet wana ya 5 chantiers si je me trompe pas ezaki projet ya Bemba Gombo. En 2006, abana ko sala ba projet na etanga comme président de la République. A tchaka projet la likolo ya mesa hélas ateka bokonzi na ye. Homologue bobango azo bokonzi wana 5 chantiers lelo pi et ça la lelo côté totikala inachevé. Memema na poursuite ya 5 chantiers ya ngola bomoni lelo totikali pe inachevé na ba pont. Mais Kigali ba Rwandais na pays na bango ya 1000 collines bango wana balongi na colta ya République démocratique du Congo na minerai ya République démocratique du Congo etongi Kigali et comme Singapour ba concrétiser projet la bango il y a 10 ans mais projet à 5 chantiers et kokisa mité projet ya ba sode et kokisa mité mais misolo miango mibimi et loko ni lesala mitu ya ba congolais pourquoi ba congolais baza kokokate ko concrétiser malobo bango balobaka tala lelo Kigali mindele bakomi ko envier yango mindele bakomi kolobela yango mekaka misolo ezali capitale la plus sale du monde Kinshasa basali statistique balobi capitale la plus sale du monde mais capitale la plus sale du monde est Kinshasa pays riche en tout et pour tout le peuple sont pauvres et capitale la plus sale du monde yoka minerai au Congo eza nango mwana mboka na longo wana pour la kotalisa pourquoi il faut zwa kanda pourquoi il faut soutenir ngai po makambu oyo Kabila ko yebisote ba journaliste ya XY ba kotika la kobetolo le solo yango te mais oseya ko tombola mongongo po a dénoncer l'insanité s'abonner massivement partager mes missions kende bisikalo social le kaka tia mongolo to na ondeko po ite botombola ndeko la bino tokei siko na makambo oyo matali cobalt justice a monene fait ça na Congo biso sengeli to kabwana na ba Rwandais to kabwana na bango pona libela ba Rwandais bakota tala mboko te après soki miboni ndeko na ngai minerai ya Congo colta oyo tolingi tolobela cobalt oyo tozali kolobela lelo ba découvert yango la 2000 na 1906 et mon année mais basaleli yango te ba congolais laisse-moi te dire que Mobutu pas koufi pauvre par rapport ya na Kabila Mobutu a koufi pauvre parce que la Mobutu a saleli cobalt te a saleli colta te a saleli ba manganèse oyo te lo lenge Kabila saleli yango silence ya Kabila ezalaki bénéficiaire pour na mindele laisse-moi vous dire Mobutu a koufi pauvre parce que 48 ans après des minéraux oyo ko sala musana ngo donc ba papa Lumumba ba salela minéraux ya Congo te ba koko Lumumba ba papa Kasavubu ba kufa ba pauvre mais mboka la bango zaki la richesse parce que mindele ba découvrir yango depuis 1906
mais Congolais bana ko utiliser yango te. Et Tumba ya Mobutu la mindele tanga zui opération 80. Cela veut dire Mobutu bali ko funga misu côté la été. Non, nous avons des richesses immenses awa et Seigneur Tamsuto Keneboe. Yango omoni et Mobutu a échoué bakana ko bomaye à partir opération 80. Toza kotanga ba histoire pour la nini? Pour total sabino. Pour la ba 80 wana tokokai koyeba makambo te. Voilà qu'il a no banamike. Mais tozo sala ka ba recherche pour la nini. Tozo sala ba investigation pour la nini. Ezali poto yebisa Congolais tala droit na yo ya ko sala mobulu na mboka la yo. Tala droit au bunda. Poto longola bombu oyo. 48 ans après plutôt. Minerai à Congo babani ko salela yango. Tout ce temps-là, pendant 2006 et pendant 1906, banani bazaki ba bénéficiaire à minerai la biso. Banani babanda ko lia yango. Pe baza ko lemba ko lia te po ba libérer que Congolais à la malam. Ba pesa ta mukolo mabele alia kata $2 ata $3 ya pamba. Ba boy ko pesa yo. Kozala malamu na mindele te. Talatina okomona auteur Folfano plutôt auteur Folfano alobaki l'Afrique a des formes de revolvers dont les gâchettes se trouvent au Zaïre. Pour ayebaki ete Zaïre mukoleko kotaka loboko ebeti c'est l'indépendance. Bande ko ba Congolais pona ni to beta gâchette wala te. To ede ba Afrika nyoso ba mindo ba indo. Po ayebaki ke mboka oyo ezali na richesse immense c'est le Zaïre à l'époque le lotoza Congo. Pourquoi ba Congolais biso nde to ko libérer c'est ça le prophète Kimbangu avait dit. Bientôt 2021 prophétie la tanzo tonde kolanga. Yoka kanda bakambo la oksa ilo ba recherche moi je dors plus. Baninga langa ba bioko zoli boma. Océan ko kufa tika ko sala biloko mena lobi malamu na kufa na pesa histoire na bande kolanga. Moto ko lobela bango makambo azatenga la zwingolu. Bande kolangai. Folfano amonaki na liso ya molimo pe na nzoto lobi l'Afrique. Et ça la forme à revolver dont les gâchettes se trouvent au Zaïre. Parce que auteur Rwanda a vu les richesses immenses de la République démocratique du Congo. C'est ces pays qui aideront les Africains noirs. Pays où on dit qu'on aide Baninga Laye. Mais hélas, monde entier profite de la richesse de la République démocratique du Congo. Monde entier, je vous le dis, Bakope Sabiso Maboko te. Tous les politiciens congolais ba yebi histoire oyo. Ba bomba yango la sabila ba balingi kotangisa bino te. Bali kotalisa bino ka bango moko. Na longwe awa bande kolanga, na ye koyebisa bino likambo epesa bino kanda. Société oyo na kombo ya Lincoln. Na yebita soki na prononçango malamu. Po ali na anglais. Ngala ali mongala na ali congolais. Donc elle a koyoko prononcer malamu to mabe po bango pe balobaka lingala te tengami metozo linga koyoka bango. Société on a kombo ya Lincoln. Société oyo eya ko s'investir awa na Congo na minerai na biso. Bande konangai. Ezwaka cobalt bwa biso. Ezali ko salela ba minerai bwa biso. Kasi bango ba pesa misolo lokola 7 milliards ou 8 milliards. Na République démocratique du Congo. Pour ba investir, ba banda ko pesa pe ba travailleurs na bango ba kota. Ndeko langa ba pesa 7 à 8 milliards. Ba futaka impôt 300 milliards. La République démocratique du Congo,
Employé na bango bazali bavaré na 7 à 1000 personnes, à 8000 personnes, 7 à 8000 personnes. Oyo bacha po basalaka. Balobi bakoki ko aider totalement Congo te, mais na oyo bango basalaka ba aidaka Congo par rapport que Congolais abika malamu, ba investissa ba pesa mbongo la bango 7 à 8 milliards. 3 milliards bafutaka impôt. Ba pesa pe ba personnel na bango bazali 7 à 8000 employés au bazali kosala à la République démocratique du Congo. Madame, oh zo pesa explication ezali madame Marie Chantal Sindani. Si na lobi komone malamu je ne sais pas, mais komone espero yango wana yende mutazali kosala déclaration oyo. Yenda sala yango ezali ya kalate, ezali ya siki. Bazali kotuna ke plus loin koloba ete na makambo etali énergie. Donc tozolo bela inga bakenda la tribune G27 G28 ba pesa misolo la bango pour la kobongisa lotiliki. Mais na République démocratique du Congo lotiliki ya malonge yalité et ali pipi lotiliki ya kandenge elingi epa ya bakolo na yango. Mais batu oyo bazali bipai mususu bako bika lotiliki ya Congo malamu twali na inga twali na zongo. Bon makambo ya boyende kolangai oyo ezali kosala na République démocratique du Congo ezali makambo ya malonga, ezali makambo ya malamu, misolo miike oyo bimaka oyo ezali kokende bazali kotokola kasi misolo wana nyonso molei yango Hippolyte Kanamba Liachi Joseph Kabila ndebo moni mwana mobali wana alina misolo miike yango bomoni azwi misolo koleka Mobutu Sese Seko kukungbandu bazabanga azwi misolo miike pola nini mindele bayebisaki balobi yo vanda kimia biso totangisa yo kelasi wana ezali mindele bali kotokola yango boy na justice na bango so bakie kosamba ye alongaka bango pamba ta ebisaka bango bozala droit ya ko protéger nga po bino bato bolobaki na ngala salisa ba congolais te nga na yaki na idée ko salisa ba congolais bino bato bolobaki na nga ete na pesa ka bino po bino bokobatela bokonzi bwanga yango moni likambo bakoboma ete yango moni akelaki Corée du Sud mbangu koswala bango azongi onde comme ça tout langa lobi mamoseya yo lobaki akelaki Corée wala Lubumbashi ndeko langa Kabila nani Félix auti Afrique du Sud ebele bato bayebi yango te mazongi la ndako na ete aza sikola Congo bango bakendaka tiko taki oyo kotikala koyeba te yo zo vivre oyo zo mona ngala zo kele koloka la bango elongo tango na yego yebisoni kama kosala langa ba dispute ate lokwa yo lingo asenyenga eza mabete bokela so sala kakanyango mais ya bino ezala kande critique mais laisse-moi te dire que ça la Corée soko moni bakeite po bazala projet le 23 moi si nazala manifestation oyo yepa kosala le 23 yango no moni alandi te bakie ko fêter libanda te bazongi po balakisa bino ete bazali ko menacer Félix Tshilombo ndeko la ngai nasala ke fort monoko lange tourner pe na landela ka yango pe soko landi okoyoka makamonga la biso kendaki Corée mon frère biso to pomola ka bango po to zakala bango ko yeba makambo bango bazo sala Félix akelaki Afrique du Sud azongi et pa la bango avion eza tant ya ko lakisa yo o ezali poisa ma ko lakisa o ezali akati te ngasi ko laka ko yebiso o yo ko zanga ko yeba po to ali pe la bato ba pesi biso confiance to ko makaba buko pola nini ba ko yebiso koma kota boye kele ko landa boye kende boye kele ko landa boye pola nini to zo ka information to yelao ezali vérifiable makamona ko loba tango ndeza mukusena za ko sukisa moto mosusu alobi boye minerai ya Congo bato babetele maboko alobi ça profite la tout le monde alobi bango kutu baza ba bénéficiaire babeti maboko kwa ngala oki miso etangi nazo koma la suka mon réalisateur Judeka TV zangonga to alobi ni alobi Congo ba congolais manque stratégie nde place na ye komona liwa ya fait Tshisekedi wa Mulumba que son âme repose en paix oh lelo bato babomi de pes na ye malgré azalaki alobi abongoli eza rythme na ye mais aedaki mboka oyo parce que tango bakie na suka réunion oyo bamindele wana bakomaki censé ya koboma ye lelo a complicité ya bakongolais oyo tokokanga bango mpo lwa ya solo ekozala
papa alobaki boye alobi bo industrialiser République démocratique du Congo bozola bino 100%. Pour un Congolais qui défend les étrangers oyo azosala la mine alobi ba investisseur mususu bazwaka la bango pe ba 40% ou ba 50%. 50 mususu na ba 60 mususu ya ka revenir mboka mbongo wale kendaka wapi. C'est pour cela bomoni copie à Félix la Kabila et kokata na te parce que Félix Mbamoko a na ligne ya konginda, Félix a ngindi, Félix a sombele mutu lopango. Ezali mbongo ebele ndekolanga. Je le gaba kisala kata minute muke pardon na mawanzambe. Lelo on ndenge nazo yebisa bino boye. Papa Tshisekedi alobaki bo industrialiser Congo. C'est ça mutu wana lobi. Alobi manque à stratégie na République démocratique du Congo. Bazala b'industrie te o bango moko bakosala biloko la bango. Ndeko la ngai. Papesi yo minu pe bazangi soko seka. Wana minu no akitoko balobo seka kate. Lokola tosala b'industrie te yango babomelaki papa Tshisekedi parce que alobaki bozwa la bino ba pourcentage nyonso ya minerai na pesi bino mais na lingi bo industrialiser République démocratique du Congo. Tango bamoni ke soki ba industrie la République démocratique du Congo minerai ya Congo ekokoma traité bakobanda koteka yango na talo makasi Congo lobi ekokoma pe Singapour Congo lobi ekozala kitoko koleka mindele ba Congolais ba convier le sous potote tous les Congolais o bazana mikili ya bapaya bakozonga po basala na mboka la bango et mboka la biso koma 4 fois 5 fois 10 fois plus que États-Unis d'Amérique plus que bamboka la misusu balobi bakoki ko industrialiser Congo te tala balobi moto akoy mayele allez beaucoup pe souffle. C'est par là Mobutu a été tué pour Mobutu pas qui mayele. C'est par là bomoni baye ko so Félix o baye bi ke bakosakala na ye. Yango tozali kosenga la bino ete ba peuple congolais etumba la yo ezali obunde tumba ya solo pe noble to kufa la champ de bataille to kufa poto kende ko ibelo kwa mutu te to kufa poto bimiseli bana biso makambo ya mabete mais liwana yo na ngai ezala significatif talatina na yo ko yebisa yo ngonga ebelemi to teleme to sangisa mayele pe makanisi tozo ba première nécessité to bunda tozela 2023 te pamba te to kobika te likolo ya richesse immense tozali na yango o ezali koleisa monde entier bande kolanga bakotika la kopesa yo souffleté pomo o ezali forêt équatoriale tozwaka revenir nango te mais Amazonie etongi Brésil ndeko nanga malobo na memelo la tongo la lelo malobo na memeli yo na mpokwa malobo na memeli yo na butu malobo na memeli yo jifendele ezali richesse na yo mona mboka oyeba boni ozali riche kasi na poso ya mobola soki yo moko telemi to libère pas un peuple se libère totelema victoire ezali pembe na biso po makambo oyo toyebaki yango te nzambe tata vuluzi kimbangu azali kokota pona kotelemisa biso kokele kosala ba recherche oyo poto ya ko annoncer yango poto bika tokoyi kozala babola ata komokolo moko te tokoyi kozanga nzela ata komokolo moko te mingi ya koloba ezali kasengonga lolenge batelemisenga lokola pulusu malobe ekobima malamu te kordo akoganga yango lalobi na awande na sukisi mais continuité nango ezali pamba te ezali ebele nzambe alola abatela bino les grands zingankovu José Lomami, Maman Célestine Lokalemela, bon rétablissement dans Célestine, Maman Sidonie, Béatrice, Anita Babé Foklomoto, Maman Djawa, salam alaikum la bamisile malanga, Maman ya moto mochali. Tout recevez nouvelle force Ernest Dila, la force on a congolais quota. Allez nous moquer monseigneur les soins colo hollandais noir moto mon prêtre la rose la bilo. Ba pour remettre angola no bobenga enga bele bobi la latina la biso poete ba pesa biso ba vaccin ti février na lobi yango. Nzambe ya lola mona ba pour remettre angola no. Bon dia botarde bono itila RMC ko komela bino. Maman d'angola la mokita no Florence Patondo Mido. Aboule padre mokole loko. Bangolais tout tozo compatir na bino. Na bondeli latina la bilo te vaccin wana ko komate. Tanka bazo na mois de février pour ba beta bilo pour Lorenzo fungola bilo vaccin ko limwa tango boko kele ko so ba vaccin po bozali loko ko sala te e ko bongo le loko malamu na nzoto la bilo miracle ko sala
pe moindo mon côté akokufa pour peuple congolais Congo et possible la bilo bayindo bozane sengo bo appuyer émission oyo bo liker bo partager un peu pour s'abonner ezali chaîne ya lycée quoi etika la boila kombo ya peuple congolais pardon bandeko ba condoléances na libota ili pasa nga ino ya CNT live akufeli bo benga ye ekozala malamu mingi que Dieu vous bénisse bye.